3 6 décennies moboko ya masolo apoko alelo boko na biso bipe biso bozwami to manyola actualité politique école démocratique na bokebi na bosolo na bosembo pour l'intérêt supérieur ya République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a hérité situation sécuritaire na Goma topé na est mo école démocratique. Tokobeta sur le solo état de siège, tokobeta sur le solo il y a éruption volcanique, volcan Irangongo beta qui tremblement de terre partout. Tokobeta sur matali social à Congolais, le lengekani gouvernement Congo démocratique et sengili azwa ba mesure ya makasi pour intérêt ya kosunga population na tobeta suma matali epeste ba ça pose problème to moni lisusu bakangaki ndeko Delon Jamba Willy Bakonga lelo comme tour ya secrétaire général mona mboka mangobe yekudu ba pesier mukanda babi discipline administratif donc ba suspendre na matali administration ba ça la vérification na matali ba certificat ya bana tina mo elezo bi mateto beta suma matali motion ya ndeko Mike Mukeba face ya Gentini Ngobila Mbaka Mike Mukeba na motion lobi soki Ngobila continue à la gouverner la ville province à Kinshasa ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo na 2023 vous allez moi passer koko so pas présenter bilan ça veut dire bilan na ye ya Félix Tshisekedi vous allez entacher na ba faute na manque ya vision Ngobila tango ya na 2023 pour expliquer population école démocratique Herman Touma Mbote ndeko Rodrigue Nyembo population ta la biso sengeli to na bosembo na bokebi to na directement motion est-ce que on espérer pe motion ndeko Mukeba ile ko simba Ngobila pelo akotike bonga to zo pe gouverner musu peut-être oza mayele koleka Ngobila koleka Kimbuta koleka obaleka leka pour gérer ville province à Kinshasa mais gestion ya ville province ya Kinshasa ezali kaka mayele oyo zokanisa wana te parce que na c'est ça kolobate ville ya Kinshasa soki ezali na libabe ezali ko zwa motolo la Gentini Ngobila na tête na yango nobi boyoki makambo ti ko sala na lokuta oyo ya Kini Bopeto oyo échoua dès le premier jour oyo babandaki yango et c'est échouaka aki ko suspendre ba bourgmestre parce que azali na ba oyo ya na moto o azolinga a placer à suspendre bango po ba échouer na Kini Bopeto alors que yende moto ya Yambo a échouaka na Kini Bopeto donc libabe eza ko continuer na Kinshasa ndeko Maiko azali na soutien ya congolais nyonso ya mwana Kinshasa nyonso oyo alingi mbongo na ezala kati ya Kinshasa Ngobila so azali ko continuer ko sala bakambo ya za ko sala suka na ye ezali ko longa na libonga wana po akosala ete na kati ya Kinshasa bila nyonso ya mokonzi ya mboka ezala négatif donc moi Kinshasa mon côté avec ko ndima ko mona Ngobila a gouverner Kinshasa oyo et mon biso obota ba ni ba sebele ko bilani na même matali célébrité azala eloko moko te na tunyo nanu na tongo nyonso soko ke lezo mona ba taxes zo le kana nzela ko mona bato moko bazo ko kongolaka na bazo tekaka ba ticket mo ya ba 500 francs bandang et banda est-ce que si au mona ba sali biso bilan ya o nyonso salama na mbongo o côté na place wana o mona ngote ezalité banda Ngobila ye déjà aussi au moni asali projet moko pona banzela secondaire aux na Kinshasa o ya kokufa kenene dilo la bon marché na liboso Félix moya ko lekeza ka susu wileria donc on sa wileria yango wana soki mbula heureusement to komine la mbula soki beti maso eko tambola wana amona kangote liboso ya hôtel de ville yemo kwa za wana ayaka kutaka njela il faut interpeller ezali question interpellation parce que biloko wana bien fondé na kamonyo wana eza koleka na misu na ye aza komona yango aza kosala eloko te aza kosala eloko te donc libabe ya Kinshasa ezali kozwa Ngobila libabe ya Kinshasa ezali kozwa président assemblée provinciale lokola oyo bobengaka pasteur non c'est pasteur non na bi oyo bobengaka pasteur parce que ezali mababe oyo Kinshasa eza nango na mikolo oyo toujours kokendela yango oyo po bango na assemblée provinciale interpellation moko te kosala ma contre Ngobila tant que pasteur wana zali na 22 députés oyo basala ba format orchestre wana bengaka nini Guantanamo au bagenda robeta na stele 22 députés wana bazaka 44 48 boye donc bazaka capable de recevoir sous moi 7 pour motion na elekate to yebi yango pour mbongo yoso ya contribuable na kata Kinshasa elekane na corruption au bango basalaka na 22 députés chaque dimanche et puis pour la recette na DG Guantanamo wana za la orchestre ya Ngobila salaki mais nazo sabino mambo vraiment la ville de Kinshasa sans orchestre mais non Guantanamo quel est le style ko yango na 22 députés tant bakendaka chaque week-end alors
yo ozomona mutu wa détourner mbongo na DGRK yo zo mutu wana okende uchaye na lutte contre la corruption na kata Kinshasa osali anti-fraude donc c'est-à-dire anti-fraude donc bozali na ekiri ya ba miyibi ekiri ya bato bazo ko détruire mboka bozikala bango na bango wana okomona mutu malonga na kati na zalité donc to espérer que tap Ngobila kozala gouverneur ya Kinshasa awa to ko espérer na changement mon côté. Donc il y a obligation il y a kolonga mettre toujours banga parce que corruption tata wana batata na bazana ngo ah ne ko soutenir na chombe ko la biso mais ba chef coutumier copté so bazoto mo ba koromba wana wa 10 000 azo yamona 10 000 tebe ba francs 10 000 dollars parce que 10 000 dollars en francs et belete et donc soutenir mon sur na ba chef coutumier na copté mais yango makambo na zo lo bana na bi 22 députés au balataka et maputa na elongi ya Ngobila bakendaka dimanche week-end na sele. Hein? Sauf que j'ai quelques chefs coutumiers babagi wana au moins t'es que maman baby hein mais tu peux soutenir parce que tu as bana Kinshasa to limi Kinshasa la chose zonga na maboko ya oyo azala na vision roba bi mwala hein ceux qui zaketa moi mukel roba ma gloire ni ozala ndenge mususu parce que moi non mais Ngobila aussi a géré la province de Maïndombe oh là voilà oyo jusqu'au bon mama Maïndombe asisi Maïndombe akimaki d'abord bandesi la qui na Maïndombe asisi ki manda na Maïndombe après pour bomisa pas ateka kaneka banzete ko na Maïndombe batala ki aite ya banzete pas teka ne banzete azongela ko teka ne banzete pour makambo ya gouvernance ya ba ville ya ba province bongi na été sokukate akili Maïndombe ti lo atikelo côté na Maïndombe oyebi yango e bongo na Kinshasa o ezali capitale oh boniko tozo mikosa Ngobila comment les alliés kokende l'opération qui n'est pas l'assemblée provinciale moi na Kinshasa nyonso o ayebi ke Kinshasa mboka na ye akotele mapo Ngobila kende oh oui à part mais combien acharnement parce que la déjà na lobi na yo dans ce cas moi na ministre de l'intérieur a bengi bango pour sur le makambo italien embouteillage mais non bato bazo ko cautionner ba bureau de salama ya ba embouteillage ya ba roulage ya ba miyibi ezali bango na rango te plainte za mikolo nyonso télévision sur za mikolo nyonso makambo de salama mais bazo sala le moko te bango na rango te na lobby kombo ya Ngobila ezali ko kende Ngobila passer la province voilà parce que ceux qui continuent à Ngobila Kinshasa ozala effacer la carte de la République démocratique Sengeli na yo peut interpeller ba député pour biso to voter à Kinshasa baza na conscience batala lokwa ba koma na union sacrée mais bango na bango bata union sacrée c'est que lokwa muta union sacrée na sala zo simba te ba meka pe ko changer mon pour l'intérêt supérieur peut-être la population à Kinshasa population ya Kinshasa zonion comme même ata réunion ba sali wana insécurité au transport embouteillage et au soukanani. Mais il y a aussi une chasse tout à député provincial. Donc baza il y a kotanga na misapi. Nyo so batikeli wana miyibi. Hein? Bon, il y a aussi moyibi za na wa ke yiba. Tangu likambo ya robongisa bazo ya soki no awa to sala bopoto bongisa mboka. Hein? Yo ndimi na ko joa mutu ya mutu moko ndimi na ko joa mbongo na epo o bloquer et là on a un développement wana. Oza moyibi. Donc je regrette na population na biso ya Kinshasa tango pesa ki bato na ba voix na bino lelo bota ndenge boza konyo ko baliko na bango to baza bato moko baza na tina te et puis ba espérer te tango ça ya bango ya shuka faut ba rejoindre la justice parce que toujours la besoin l'homme toujours ba député au baza na conscience na misala bango ba kosala eza ba o to tche bango o baza wana lelo te lokwa bato ba tchaki ko tche ba imposer ki bato ko imposer pour ba ko détruire na za ko ba na Kinshasa et le wana carte ya Congo nyonso eza nanga nyonso eza Corneille Nanga so tu sais élection malamu ndeto ziba député boita Kinshasa ba Kinshasa ba onyo kama banzele kufa c'est Ngobila ki na salon wer nyonso zo mata okende otala ba boti mais tango ya kenda kufa ali garanzila nini hein bypass wana okomo mata salon côté ya ba boti ne bazali soka uti na terminus mais ce qu'on t'a lié à Zobina na concert à JB amatakana te mais nyonso lo Ngobila JB bon OK c'est na Guantanamo mboko OK c'est na Guantanamo bakenda Ngobila na 22 députés na yewa na tcha la poche o ba ta ba fiche na yewa faut moi avec Jean Tamisite Ngobila mbaka ga seigneur regarde ces gens voilà ba autorité au vous allez vous na bango wala bon so il y a ko kanisa développement ko bongisa mboko bien ko kanisa akele Ngobila punda et puis ezali randonnée na fleuve ça va misolo nyonso côté que hôtel de ville côté que déjà kale na libenga ou to ke ko bokela ka ba musicien na fleuve mais non Mike faut un grand concert wana faut to concert wana TV3 Ngobila ba to ndenge wana mboka ko bonga na bango e ko bonga te
Bon, deuxième partie, Masoloto Kobara Ababi, ça chauffe aussi au niveau ya EPST. Tony Mwaba, Zozo ba décision, peut-être malade, mouton Amabe, peut-être déjà les ébatu, ou bien senga qui expertise, il y a administration. Ba solo là, tout ce qui est azoga ba moka ondenga ozoana, a ok non tu vas mamboka. Obi li solo ya EPST et Zali li solo mo molai pe bandaki kalana ndeko Tony Mwaba, l'actuel ministre ya EPST. Parce que lui d'abord étant député, à cette époque-là, il s'acharnait déjà contre la gestion ou le système aux Zalagi dans le secteur Rwanda. Donc ça dit d'autre part, on a fustigé Bandeko ya Sekopé pour dédoublement, il y a liste na bango, ainsi de suite. D'autre part aussi, ministre na engagement de nouvelle unité, Nenga Salaki, Mbutu Zaki na Katiwana. Et tout le monde a dit qu'on a le acharnement. Mais ils ont dit pour baser sur ordre. Mais ce qui est curieux aujourd'hui, vous avez vu, dans le secteur où qui l'État où vous allez représenter le ministre de EPST à genre engagement na ba tierce personne na petit ndakisa makambuya ba certificat pour ça moi mbula et l'équipe ba certificat wana ezali il devrait être na bana au basisa qui ba poste primaire na bango pour na nini parce que ba certificat ezalité pour na nini les ministres Bakonga ou les ministres tous les ministres qui avaient signé qui avaient pris contrat avec la maison Ledia qui a l'imprimerie pour ba certificat wana ba ça qui contrôle en bonne et due forme mais jusqu'à aujourd'hui l'État a tiré la conversation à mbongo femme côté na compte pour ba imprimer ba résultat wana et c'est maintenant avec la suspension il y a aussi ça là na secrétaire général il y a EPST ne batu bala muki il y a pas la mukabino nous tenons pour suspendre ils a offert parce que il a géré un certificat a géré un bon pays un bloc voilà mbongo wana ezali l'état nde fa futa biso to imprimer les ba certificat bala tout ça la parce que wana mokanda ole dia komela ki ba yango a commis le ministre oyo azalelo pour ala ki saye que non bomoni makambo oza ko sala bo futa na misolo oyo esengeli na ngai ponga na imprimer les bino ba certificat parce que contrat wana ko la résiliité pour tamu yo osala ki yango mais senga que na finance senga na donc ça veut dire action disciplinaire ya ministre contre le secrétaire général acharnement parce que ezali ya pamba pour agir le ba certificat or ba certificat wana a bon ça il faut vérifier na kata cabinet na ye donc ça veut dire ndeko leka c'est dossier voilà même temps ça y remise et reprise na vice ministre ou azalaki asakina ba combattre na vice ministre mais néanmoins ba dossier nyonso ezali est-ce que tant il y a côté qui na vérification ya ba contrat nyonso ministère signé qui n'a pas tiré bon une précision à monaki ba document wana te oyo ezako la sekino to fuzaki na mbosenga ya mbongo poto pesa na imprimerie ya métier ya lengo pour imprimer les certificats et c'est les mboula et belé oyo ba certificat na ezako mona na te alors que les contrats n'a pas été honoré voilà c'est l'État qui devrait donner l'argent à monsieur Ledia pour qu'il imprime mais pourquoi Tony Mwaba a sali action disciplinaire na cette voilà c'est ce que j'appelle ici c'est acharnement parce que jusqu'à preuve du contraire ba travailler en ndengwanate yo tang yo ye il faut s'imprégner réellement dans ba problème yo kuti au lieu au banda ko ba bouc émissaire donc toyebi ba voilà et ils ont des données directement voilà la lettre ici des donne directement monsieur le secrétaire général parce que là to lo ba lo mususu zate pour lettre wana elle est déjà claire et nette que mutuana a tiré que gérer mbongo le ba certificat c'est-à-dire et puis c'est voilà contrat engagé voilà engagé c'est le ministère qui engage l'État et qui signe les contrats avec ba partenaire naie le rôle à Jean Lengoledia pour la impression par certificat alors à ce stade ici il faut qu'on le voit clairement que acharnement au ministre azana vous avez na secrétaire général parce que azaki au kana meza le roi mutu zako kana bandaka la shoki na komi wana batuboy ba rosalate or il y a jamais eu versement ya mbongo au secrétaire général à gérer en côté il y a jamais eu versement ya mbongo il y a et pas il y a Ledia pour l'impression ya ba certificat donc il fallait ya bandana wana
la suspension, quand il dit que je suspends, parce qu'on a mon clarté dans ma certificat, bamboula boula certificat, je m'en ai. Est-ce que Abenagi à l'intérieur, c'est le ministre, il est défaillant. Oui, quelque part, au moment où le gouvernement est bawario, donc nous devrions avoir vraiment du respect vis-à-vis de la présidente de la République ou à responsabilité. Donc, au Kogi, il y a des kataka misala ya batu ou kata élan ya développement oyo batu ba bundi mbula na mbula pour makamongo ke ni mwa malamu yo ya kata ngona mukuse. Donc, le président de la République est censé azali perdre la nation. Atala kamakamu nyoso ministre moko aza kusala même conseil spécial il y a enseignement tata politique contre mon c'est le dossier à l'andela on kata elon il y a année silaté lorsque vous avez empêché le secrétaire général action disciplinaire ça pose aussi problème le fonctionnement et l'administration il y a ministère évidemment ils ont posé problème sanction disciplinaire d'abord ils ont natina sans soubassement Soubassement, tu connais quelque chose qui est détournement, il y a mis solo, certificat. Monsieur le ministre, ce n'est pas le secrétaire général qui gère la situation de certificat. Le ministère, donc, l'État a payé Mbano, il y a un contrat signé, un contrat, na, entreprise, ça a impression certificat wana donc on a quatre cabinet na yo au comment na ge ozana ndingisa ozana ba conseil oyo kutaki okutuna ba on a ba document nyonso yo ministère a signé kina ba partenaire na yelo la lady ya lengo bo sala makasi bo futa lengo monsieur Jean Lengo mbongo na ye ba ko imprimer bino ba certificat alors bo lengo la secrétaire général na makamano moni directement que lettre oyo ba komeli donc copie za qui réservé pour la présidente de la République to yebi aza mutu moko za na mutabwanya je crois que ça c'est ngongana olandaka ba émission otolobaka po alandaka nyonso ayebaka likambo moko la moko alors yo ministre sala réhabilité mutu wana oyo pesa sanction disciplinaire parce que il est aujourd'hui clair et net que la lettre de Nédia est des douaniers donc makambo yo kanisa o bato ba yebisa ko na za makambo lokuta donc faut otika simple acharnement mangobe simple acharnement batika makambo na mangobe dalaka na sekope to yebi ndinga géraki ti ndinga kenda secrétaire général donc akoko koma wana te soki azalaki mauvais gestionnaire donc ça dit il y a des choses qui se sont passées vu son expérience expertise comme ça qui wana alors les autres sengi na président de la République na même premier ministre même le conseil spécial il y a enseignement oui et ça secteur moko vital pour na mboka na biso parce que ceux qui yango ezali ya okufa bana ba kozala pena kotanga malamu te alors tu faut to tcha to beta c'était les colons nango donc et sengeli bacteur nyonso oyo bazali wana base la bacteur moko baza et pris na bolingo ya mboka bolingo ya enseignement donc le secrétaire général wana na ministre basengeli ko fwanda na boyokani donc bakolagisa la secrétaire général Talisaye aza conscient que makambo na salle na suspension wana na salle yango action disciplinaire sans fondement sans soubassement parce que l'aide à des douaniers. Mais en principe, faire en collaboration entre le secrétaire général et le ministre de tutelle, il y a enseignement primaire. naza sûr que ekosuka na ndeko mango bete donc na idée na ya sana bato bela zo viser mais faut tala bi misala bato na ba rendre na mboka na biso bazaka bato yo qualifier ne ngwate mais moi la crainte c'est que ngana la yo kanisa ke tala bela biso donc ça makamo l'état yo moko futi mbongo te l'état est solvable non toujours le gouvernement va changer non mais le gouvernement va soit mais c'est qu'il n'a peine de contenu moi bon ministre enseignement primaire mais quel n'est pas mon collègue nous a budget ça veut dire que si ba certificat est bloqué ça veut dire que nous gouvernement babi la continuité à l'état to fouti ba ndekole d'aller le ngombongo te to bimisa misolo to fouti pour ba ba certificat au lieu ko en action disciplinaire il y a moto peut-être sengele bozala en collaboration na unité pour avancement éducation école démocratique mo mboka Hermantumba mais yangoana donc makamon na uti koloba donc il faut zonga na raison hein achama ina ve amona nyoso ya zosala est-ce que zali malam pas apena ba conseiller donc conseiller kaka ba conseiller na yote o ba côté ya yo makamon ya malam na ya mabe yo peut-être est-ce que makamon na zo sala ngambo na poser parce que même ce conseiller lobby yo ko poser ba acte ya yo moko volontairement et utina mutu na yo moko na mutema na yo
tala est-ce que makambo nazo sala les amalam est-ce que ceux qui n'a continué que cela na bras de fer na bat oyo ba ko sunga ngai poto ke de boso lobby est-ce que mboka otambola malam donc il faut azonga na réseau. Merci beaucoup. Troisième partie ya masola pour l'auto que malé na suka na banzi mek kamwaka to ke malé na suka Félix Santos Sekedi Chilumbu a écourté voyage na ye avec na mikili ya poto azoe kisasa koto volcan pour $10,000 fallait pas payer ça pour bandeni ya ko arrêter biloko wana le to comme na tremblement de terre état de siège paille insécurité na est ko et paille Félix a hérité Marambo c'est insécurité na pouvoir Kabila mais continue à l'état mais Félix il voyage trop Yamantumba chef d'état il voyage trop azo peut tata 6 mois vendre mboka et 100 mois c'est monté un mois vendre deuxième mois voyager trop de voyages ça sert à quoi les Congolais a faim Congolais ont kufa na est Congo démocratique Congolais zangi lotilika zangi mai chef d'état so voyager mingi c'est clair au bandi na Maramogo za capital au lobby a joué héritage a coûté héritage voilà pas bien un héritage pour héritage peut servir na makambo malam héritage peut servir na mabe te donc mboka oyo na lobaka ngo toujours sur na leki na ba mission sur na lobby mboka oyo tozali na mabe nyonso ya 18 ans donc 18 ans oyo de détruire mboka Congo na kanti na 200 € réparer yango te na 200 € réparer on te za yejité wa loba ikenda kona etongami na mbula bambule belenga na kubuka ngona kotonga na 3 jours ezaki bongo te za Congo te Congo bobobi yango na ba plan nyonso mais le lobby président de la République a voyagé ba voyage les kebele mais non c'est la diplomatie donc nengeni ni bikolo juste ko banga bilo le la place au Congo azana on a chiquier mondial sur le plan il y a ba relation na ba mboka mususu donc eza biloko moko o eza kopesa biso espoir que ba voyage union sur le président de la République eza na litomba pona mboka na biso ekende de l'avant donc ce qui a za ko sala yango te po Kabila tangu na ye azali ko voyager te afanda ki sika moko parce que na ye te suka za ko banga nini suka ke libanda ba kotika ko potola boko ndasima non donc c'est que le pays subit aujourd'hui ezali manque il y a diplomatie o ezalaki dans les 18 ans, il y a Joseph Kabila. Donc Kabila n'a pas revoyagé. Il n'a pas revoyagé parce que quand il y a quelque chose qui est et bon. Alors, dans les 18 ans, au lieu de volcan, le président Akati voyage alors que voyage on est capitale pour l'école au Congo. Mais c'est le président de la République, président de la Congolais Nyonso. Oyo azali na mawayo ki pasi ya bandeko ba si je na ya mboka ba ça problème kuna ari ko fona na mboka wati fo kata yango eza kolobate ba bobi ba tukuna ndenge muso la ko fona na ekina ata ba bomi 50 personnes na mukongone akokata ta kendeki na mboka moko ba kokata ta zone na ipe akoloba ba eloko te Kabila zalaki ngona azali koloba eloko te ata yoki ba bomi kuna afani na ekina akoloba eloko te parce que président de la République le président Félix Tshisekedi azali na bolingo ya peuple na ye. Il devrait kokata ba voyage naie pour aya à communier na bango à partager douleur wana ensemble na peuple congolais. C'est tout à fait normal que aya écouter voyage naie wana asalaki yango et puis na losambo assemblaki pour nzambe naie asunga peuple wana catastrophe wana malgré ça la naturel mutaluka yango te mais est touché peuple naie te. Et je crois que malgré non, normalement, ça doit être créé. Nous avons un ministère. Et Kozala, nous avons un ministère, il y a action humanitaire, il y a affaires sociales. Donc, c'est les moments de l'acceptation de quoi ils sont capables. Oui, c'est les moments de l'acceptation de quoi ils sont capables pour venir en aide. Na bande qu'on a besoin, nous sommes déplacer Baza Ebele, sinon, Baza Ebele. Et puis, nous sommes la population. Négationniste, Toto Lande, Toto Yoko soit lobby, Nakabile, Aïba Bonchi, 2 jours, 3 jours, Babeban, Kandengwan. Non, les gens ne savent pas comprendre parce que l'interprétation à Maramounion sur Moutounamoutou, à Salraoun Andengena, il est président, tu sais qu'il dit, Azali président de l'Union africaine. Donc, à Roki, Koya Kolobama Kambu, Oyo, et qui Kotumamboka, les Bosso ya Batoté. Mais total, il y a une vidéo que Gamaza Kolobabi, toujours Bosso le Bélan Maramba RDCM, je m'en fous. Donc, c'est-à-dire, à Yebi Maramouni, à Salaka, le président a dit, ce que nous avons aimé, même ceux qui y est affiché, le docteur non, la sécurité n'a pas zamba. Tout ça. Azali, président Lobi, Azali n'a soutien total, il y a président Tshisekedi, un soutien total, il y a population
congolaise nyonso oyo pona musala o aza kosala tant modèle azo kondima ye yo Kagame ko ya boya rapport mapingi ça va na RDC rapport wana ya Nations Unies ça va na RDC ça va na RDC donc c'est-à-dire ba moni ba exaction makamu nyonso o Rwanda sali na RDC et lekinde yango sala ki rapport wana ba sali banquette ba misi rapport wana alors to yeba to mata to kita lelo oyo baza ko banga état de siège parce que ba yebi ke esika bitumane utaka ekozongela wana état de siège wana et bel ici bango nyonso ndenge bazana mitu. Merci beaucoup Herman Toumé. Monsieur Sili, premier ministre quel compte avec Sam le compte de Michel Félix Antoine Tshisekedi Otalo Tamo de compte démocratique nous na nyonso zo kana quel compte démocratique oui si on moto na l'émission oui si on peut ni na nyonso zo kana EPST donc le secrétaire général de l'action disciplinaire c'est l'une na lobby le premier ministre et les chefs du gouvernement le président de la République c'est les garants de la nation donc na makamu nyonso za koleka puisque lelo to limite ko ya ba erreur ya lobité donc il faut pas ko yaka ko sala ba chasse aux sorciers non eza malamuté mutu wana aza mutu a servir mboka donc likambo ba certificat étaliété gouvernement na biso ministre Tony que n'est pas ya moninga na ya budget que n'est pas moninga na ya finance bolu ka ndenge ya ko misolo ko futa ministre a le contrat bon Luka bo futa misolo wana pa ya ledia pour ba imprimer ba certificat wana mukanda oyo zo ko dédouaner oyo ledia komeli yo yango oyo alobi ezali makambo wana zo ko lobeza bongo te ngai siko na bo futa ngai mbongo na ngai pona imprimer le bino ba certificat okomona na kati ya contrat oyo signamaki okomona kombo ya mango de kuna na kati te c'est le contrat qui a été signé entre les ministres le ministère et les partenaires médias qui devraient imprimer ces certificats-là. Donc, il est temps que le ministre de l'EPST puisse aller voir son collègue du budget et des finances pour bloquer Mbongo dans la média pour imprimer le certificat. Loin, il y a le bac va suspendre suspension secrétaire général et continuer donc il faut pas s'il s'agit si topo lobby bazongi la musala et le président de la République aza komona beaucoup ta makamona makamona sur talibino botala yango ndenge et le ngobani uzali mukutata ya mboka ozala makambo kokata ceux qui m'appellent zali menaye kanisi ke ministre akozonga na raison pour si ça merci de votre régler le bokola na masobo nga mingi to sukiawa kimi encore na botana bino au revoir.